bokabwani ya bangunza na bakimbangiste euti na parti ya Lemba na Kimpasi. Lemba bango bazalika kosala ba publicité kolobela batu ke bokoko oya bangunza yango ndeza ya batu mwindu mais christianisme eza batu mwindu te eza ya mindele. Do bokabwani déjà depuis à partir à Lemba bazalika koyokana te yango na tozomona ti lelo nzoka nde makambo wana eutaka na royaume Congo mais siko ba école nde ezalaki différent ezalaki ba école ya makasi Kimpasi na Lemba. Soko bato ya Kimpasi na bato ya Lemba bazalaki na boyokani te mais nzoka nde ba histoire nyonso euti kaka esika moko bango siko otanga makambo mosusu bango mpe makambo mosusu. Christianisme euti nango kati ya bakoko na biso mais o bande kotanga na Lemba balinga christianisme te yango wana bomonaka ti lelo balobaka christianisme eza ya biso te eza ya mindele ti lelo ekomi badesanda na badesanda. Nzoka nde bakoko na biso oyo ya Kimpasi bango nde bazwaka histoire bapesi epai ya mindele mpo mindele bapanza yango mokili mobimba. Yango wana naza koprouve bino ke makambo oyo eza basekele ebomama nde pa na biso. Naza koprouve bino ke christianisme eza ya mindele te eza bokoko na biso bato mwindu. Alors papa Nkusu yokanga bien. Yokanga penza bien papa. Nangina loba boye na dati oyo tataki mbangu oyo bongola. Tataki mbangu akoda makambo na ye na ba chiffre na ba lettre. Alors tango yo lobiki abotama le 9 mars. Bon, soki tozwi 9 na 3 ya mois oyo abotama ekosala 12. Siko soki ko banda musala na ye ndeka kodaka makambo na ye il fallait abanda musala na ye na 1912. Fallait abanda musala na 1912. Mais abanda musala na 1912 te pona nini? Po nyonso ya ye eza calculé na ba chiffre. Akodaka makambo na ye. Yango abotami dans le 12 septembre. Soki ozwi 12 wana na 9 ya mois oya botamela ekosala nini 21. Vous comprenez? Vous calculez 12 plus 9 et sali 21. Yangwana bandaka musala na 1921 pour ezali codé na date de naissance na ye. Donc tibino bozaka balola histoire mais boza na science tataki mbango te. Boza na mayele wana te aza kopesa biso sikoyo. Bwana ngote boza ko balola minoka na buzo batema bwana bino mayele te bozwa mayele ya mindele botia bomona kalokwa bwa mayele bokosaka bana bato. Siko biso to mato na histoire. To yebi très bien nde bakodaka mamu na bango. O ayeba kike boko yiba yango asala yango bongo. Asali penza 12 ya mbotama na ye plus 9 ya mois et sali 21. So 12 plus 9 21. Nde na 21 abandi musala na ye. Bomoni donc bino pela boza ba perdant. Boyebe loko te. Bokosaka ba oyo bomesana ko manipuler. Mais makambo nyonso eza na maboko na biso. Papa simo ki mbangu kianga nazo kolisa biso na mayele ya bonzambe ba papa bokokoka te. Bokoka te. Biso tokotangisa bino. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ah, ki mona meso za na tata. Bizale ya moto nyonso ekoyebana. Ah. Sava. Moko te zali elombe na likumba oyo. Otuna ba oyo bayedinga. Mabota la mabota bango ya awa. Koluka ngai nzambe. Baiki bangu na longi mokili. Mwebele mine mobanda. Baiki bangu na longi mokili. Oyanga bosepela elombo nanga. Baiki bangu na longi mokili. Motika mikumba na milo banda. Okomba tata mwana pe tata molimo santo. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci na batutu balingaka. Maman Francisca Balenda
la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko penaza bien. Papa Simogi Kiangane Nzambe Bolimo Santo Azali Kobatela. Évangélisation agressive et zanama kambu ebele. Et ça très important de koko négligé. Et kobakisa yo implice en tout cas au cause la décider. Émission na biso ya de lo bangunza nyonso oyo balobaka ke ba papa diangenda bakotisa bango na catholique ke Bible eza ya biso te biso to yebi ba histoire ya tata Kimbangu te makambo ya tata Kimbangu ezande na maboko na bino ke biso to yebi yango te ba papa diangenda babuta na catholique. Alors bangunza bino batu bomona ke boyebi makambo bozwa bakiti mnoko pusa na awa ngasi koyo na te ya bino nazotanga bakombo na bino moko bozwa pena bakiti bolanda nga bien po boyebi eloko te boyebi histoire te ba histoire biso nde bakimbangisi tozaka nango na maboko biso nde bakimbangisi toza na ba histoire nyonso me togardaka ngo po bino boyeba yango te tika yango ekomplikaka mitu ya bato siko sekele eza na maboko na biso. Alors bozwa bakiti na bino bovanda bopusa na boyokanga nazotanga bakombo ya moko na moko oyo nazomona ba comportement na babamona lokwa baza kotambwisa malamu nzoka bazotambwisa mabe. Avant to banda bandeko nanga bobengelanga bato baza kobundisa ingomba ya Nzambe baza kofinga tata Simoki Mbangu Nzambe avandi na biso elongo avandi na kati ya Nkamba Nouvelle-Jérusalem na 4e génération biso bato mwidu tozalaka na biso bato te mais ayokeli biso mawa abikisi biso pe apesi biso cadeau ya Jérusalem mais bato lokola batata onangina tanga awa bangunza baza kobundisa Nkamba tellement bango baza ko soutenir bango na mindele ale bamoni ke bakoki na bango ali babundisa lengomba ya Nzambe. Alors bangunza wana bobengelanga bango ya liboso papa Nkusu bobenga ye apusa nazwa kiti na ye avanda ayo kanga bien po makambu oyo ya bayindo bayebi yango te ngande muna otangisa bango sikoyo ya mibale bobenga papa Nzuzi yepe musu ye wana mutu atokaka na kati egiza bango ezaka ndeni bazaka loka maboma makambo na bango basalaka koyemba na bango en désordre nyonso en désordre mateya en désordre bazotia minoko loka bato malonga bobengela ngai ya ovanda na bengi pe lisusu papa Masambukidi azwa magie ya mindele avandisa na église na ye bazo ko vivre kana idéologie kaka lokwa ba osambela na solo me na kati nango baza na biloko mususu ale tellement mindele balingaka bongo bo continuer ba doctrine na bino me na kati tozana makambo na biso soki oza kotosa makambo ba rose chrétien bokomona lingomba na bino kozana problème te et kozala poser kimia donc ye tellement kota na ba monde wana azwa kimia wana baza komona lokwa bata malonga bazomona nde bonzambe yango wana. Alors bobengela ngai aya kovanda ayokanga bien et puis ekonda ya ntumu nkosi oyo ya chaîne oyo ya malonga te wana o bokenda kabino bakimbangiste bokeka kokende kokimelaka lokola au secours bozokende koluka kuna nazo bate so bokenda koluka nini ba bébé spirituel aya kovanda alandanga bien nazongisa bino na nzela po oyo bino boza kosala soki bino bozo kanisa ke vie esuki nango wana bosala ba église na bino boza kozwa ba miette ya bantintia na bino et puis mindele baza ko fournir bino bokotsa ba mpungu botia boza ko boma batu bozo salela ba molimo wana boza ko utiliser ba esprit ya bana batu bozo mona ke bonzambe yango wana nzoka nde makambo wana bozo sala ekozongisa biso na bowumbu ya 350 ans. Nyonso wana bozo sala so bozo kanisa ba église mino ndenge ya stable posé église kimbangiste nde niku église wana yango te nzoka nde kaka ndenge église kimbangiste nde bozo mona wana
tema boza ko bundisa yango bozo magie bovandisa na kati ya ba église na bino bozwa stabilité wana eza yango te makambo bozo sala ko bundisa ke église kimbangiste ko chola ke église kimbangiste ko finga ke église kimbangiste esika nzamba vandi papa somi ba onkenga na ko ke na ye soki akei po bato yango bazoteya bazoyoka te soki akei na ye alobi pene ke bato yango te bazobongwana te po nzambe pa forçaka bato na makasi te so bazobongwana te akozwa penza akei na bilaka walakaki biso ake nango totikala suko betama bowumbu ya 350 ans bozomona mpona baerreur na bino bandoki bato mabe alors tema bomonaka bino boyebi nakolakisa bino ke boza zéro boyebi eloko te nayebisa bino na te ya bino mabombami oyo ezalaka na royaume Congo oyo bino boyebi te alors bozwa bakisa bino bovanda ngande na te ya bino premièrement mokili mobimba o bomonaka oyo ebanda na royaume Congo monde oyo bomonaka mokili mobimba ebanda na royaume Congo et puis christianisme eutande na royaume Congo siko bolanda na expliquer bino yango bien be o likambo bo négligeaka na royaume Congo ezalaka na 6 écoles oyo ebanda koteya makambo ya nzambe na royaume Congo donc ezalaka na 6 universités ezalaka 6 oyo ebanda koteya makambo ya nzambe siko oyo oyebanaka makasi ezalaka Kimpasi na école Lemba tous les 2 écoles wana école ya Kimpasi na école ya Lemba yango nde eyebanaka makasi na royaume Congo école ya Lemba eza makambo ya bangunza otomonaka mais malgré bango bazwa initiation ya Lemba te bazwa makambo ya Lemba te batonga na tangi bakombo awa papa Nkusu papa Nzuzi Masambukidi na o mususu o pesusu ekonda bino nde boza wana boza initié na école ya Lemba boza initié na école de Lemba oyo utaka na royaume Congo boza nde kaka initié na kinganga kisi yango nzembo pa ngenda yemba nzembo moko jeteki yembaka omona mutu moboy moto azali na ndoki na ye azali kosala makamusi asali ya lingomba bolobi azali na Yesu bana botika bilandalanda moto azali na manji na ye azali kosala makamusi asali ya lingomba bolobi azali na Yesu bana botika bilandalanda moto azali na mbongo na ye azali kosomba bato asali ya lingomba bolobi azali na Yesu bato wana bango wana baza initié te na école ya Lemba bayebi makambo wana te zéro baza na bampungu o baza kosalela baza lié na mindele bafutaka bango ekonda ye azana eloko te yeka kindoki moni kindoki bato mwindu ntumwa kose ekonda ye azana eloko te ya mindele ye azana na kindoki kindoki oyo ya bakongo wana pena kindoki ya mabe yango nde ye azalaka nango donc baza ko utiliser bampungu zala tila bino mpungu bomona bampungu o bango ba utilizaka bampungu baza ko utiliser yango oyo nde bomona ngo boy ezalaka batiaka makambo ebele na kati ya bampungu wana bozomaka baosalela nzambe solo te abetela bino histoire mosu alie mutu azo esprit na ye komi koutilize o papa nani ye mutu abimi awo o tata Kimbangwe na esprit moko boye ya mutu moko akufa bakenda kozwa baesprit na bamai baesprit ya basirene bino bozomonaka bakende na bamai bake kosalisa bato o nini bake kobwaka na babiloko akolia kuna bazoke bino bomona bango lokwa bazobondela mais bazoke invoquer na mai kuna bako kende te bango bakendaka ko invoquer na mai bino bozomona bakwa baosambela bake kosala makamala nzoka nde bazaka okende ko invoquer na baocéan bisika bakenda kobwaka biloko akolia bakendaka nde ko invoquer l'esprit elata bango po
ba esprit wana oya ba sirène, ba esprit wana oya ba tati wata ba mami wata tango ezolata bango ali bazo ko sala bozomona bonzambe nzoka bonzambe te. Alors sikonga na ote ya bango bonzambe ya solo na science ya tataki mbango ya solo o mokili yebaka te. Premièrement na tsheli bino tableau oyo. Tableau oyo euta na royaume Congo. Esika église kimbangiste ebandela. Tibo yabo mona ngo lelo ekomi na kombo ya église kimbangiste eya na étape par étape dona na moment oyo koya liboso ekoya na kombo mususu. Ti eya ko s'imposer na 4e génération na kombo église kimbangiste. Ebanda koya étape par étape. Siko oyo symbole bozomona. Ezala croix na se nango bakoma nini Mama Nkenge euta na royaume Congo. Mama Nkenge esika église kimbangiste bandela. Mama Nkenge wana bozomona biso sikoyo toyebaka makambo ebele ebalukaka na écriture mandombe te toyeko découvrir makambo ebele ba schéma nango ebalukaka kaka nde bozomona symbole oyo. Ezape symbole ya Sirius chibozomona yango wana. Sikoyo Mama Nkenge o bozomona wana. Ye wana bakoma na Bible. Oyo bino boyokaka Eva, Mama Eva kombo na ye. Véritable kombo na ye ezali Mama Nkenge Eva Katukidi. O bino bomona ka Bible eza ya biso te. Bible eza ya mindele. Eboye bakateke Nzambe ye moko balola makambo na kenda ko bombisa ngo kuna même bango bazwa ngo baza pena na histoire ya solo te. Bango bazwa na bango histoire mais biso nde toana ba clé ya makambo ngo. Biso nde toyebi yango koleka même bato yo bakenda na histoire. Donc tant bolobaka ke biso totangaka Bible ya mindele. Pamba te tataki mbango lobaki botangaka Bible. Po moyibi tokokanga ye na iloko oye ayiba. Sikoyo Nkenge wana bozomona Mama Nkenge. Azali Mama Eva. Nkenge Eva Katukidi. Ndege mindele bazoka histoire. Balongoli Nkenge. Balongoli Katukidi. Batie kaka Mama Eva. Batie Eve. Mais kombo na ezali Nkenge Eva Katukidi. Origine ya kombo oyo ya Eve. Oyo mindela bengaka Eve. Euta na Kikongo. Donc tangu Nzambe alingi asalela Adam mwasi. O Adam pe kombo na ye ezalaka Adam Mbuki. Nde alalisaki epongi ablongoli ekot moko nde asalelaki mwasi. Tango asali mwasi azwi parti wana akangi yango. Tango Nzambe alamusi ye ayoki pasi nde akangi. Tango lobi Nkenge Eva Katukidi. Donc akangi place oyo mwasi abimeli. Yango wana kombo wana euta wana Nkenge Eva Katukidi. Nakangi esika mwasi abimeli. Origine nango eza Kikongo. Bozomona bisika tozouta. Biso ne toana histoire ya vrai obino boyebite. Bolanda. Pour place musu bokozwa vérité eza te apanga. Vraiment ata bino moko bandeko nanga. Ti boyo baka Bible eza biso te. Est-ce que mindele bayebi signification ya kombo ya Eve? Bayebi signification ya kombo ya Eve te. Biso nde toyebi yango. Bible eza nde ya biso. Biso toyebi na signification ya kombo ya Eve. Vous comprenez que Bible ezalaka ya biso. Mais malgré vous comprenez na bino na passe. Et puis bandeko nanga bomoni Nkenge o natangeli bino Mama Nkenge ezaka kata Nkenge Eva ya pamba. Ezali parmi ba univers subatomique. Pour biso to na science toyebi makambo ya bonzambe. Azali ko tondisa biso na banguya
toza ko découvrir na ba univers o bato musu ba yeba kate me biso toza nango papa Simoki Mbangu kianga ninde aza ko inspirer biso yango eza parmi ba univers subatomique donc eza codé okomona likolo ba tie croix na katikati nango ba tie 0 ce qu'on a c'est botala symbole bien botala yango bien ototele minde awa soki botali bien bokomona likolo bomona plus likolo na katikati nango eza na 0 ce qu'on a c'est nango bokomona eza na 2 0 na 2 plus 0 a likolo na 0 oya C eza na même diagonale ozomona plus oya likolo pe na plus oya C eza na même diagonale siko oyo eza codé po bakoko na biso balingaki te batu bayeba basekele oyo bazwa na ba école oyo ezalaki initié Congo ndeti banganga kisio tozomona bafungola ba église baza initié te na ba école oyo eza na royaume Congo siko bakoko na biso bakoda makambo wana ezalaka nde protégé pona bato oyo bafungola ba église yo ya pambala pambala bayeba te eza codé eza vraiment codé siko so totali tableau musu na tieli bino na komaki po bomona 0 oyo eza likolo na gauche ezali univers nkenge plus oyo eza likolo na droite ezali univers nkando oyo tokiti na C plus oyo eza na gauche eza univers ntona 0 oyo eza na droite ezali univers nkonzo sikoyo so nazomona mke na ba réflexion nanga soki nazomona plus oyo eza na univers ntona bandeko nanga na kati ya ba croix oyo bakomi mama nkenge ezali 4 univers subatomique na kati ya 4 univers subatomique wana côté na plus oyo eza na gauche ya C nazalaki na idée ya koloba likambo te po bapekisanga ndeka na sala musala ba révélation nanga nazwa révélation moko nanga na révéler likambo moko mais ngwana lobela ngo pe na siko ezate no eza réflexion nanga ma Marie Mwilu Ntona na kati ya tous les 4 univers ye paza na kati yango nga na yebisaka bino papa dia lungana abota na ye bana te abota banzambe na kati ya tous les 4 univers kombo ya Ntona eza na kati ma Marie Mwilu Ntona eza na kati mais na ko révéler nanu likambo yo te na tika ngona no ti ndenge ba révéler kinga na loba nanu te tangu ba ange ba kopesa nzembo soki ba ange ba pesi nzembo eke nzembo wana yembami na yeba ke tangu ekoki ya kolobela likambo malamu donc moyena ke nango musika ezate to tiena no likambo wana mopanzi donc voilà makambo ebombami nde na mandombe ebombami eza basekelo eza codé na mandombe donc makambo eza ya biso bible ezali ya biso omindele bayebi signification ya nkenge eva katukili te croisement oyo bozomona ya croix o bozomona ezali esika nde fleuve Congo ezokota na océan na mwanda na ebite so bo comprendre nga flèche wana bozomona ezali fleuve de ekei kokota na océan na mwanda yango nde tobengaka méridien 0 eza centre ya mokili na croix o bozomona eza codé mais ezali centre ya mokili ligne mususu ya croix o bozomona ligne eza verticale eza tout droit yango nde ezali ligne ya méridien yango nde eza kokabola mokili na katikati. J'espère que vous comprenez nga so comprendre to bandeli émission esunga yo nzabe pe kopesa susu mayele ya kolanda ngo bien ya ko comprendre siko makambo nga nazolobela awa ezali ya ba initié ya école ya Kimpasi ezali ba grande lite
ya Mbanza Congo. Eza ya ba initié ya école ya Kimpasi. Na yebisaki bino na ebandeli nde bozolandaka émission. Ezalaki na 6 écoles na Royaume Congo. Siko ba école oyo yebanaka makasi ezalaki ya Lemba na ya Kimpasi. Siko tozokende na yebisa na bo comprendre Kimpasi euti wapi na nde tokomi lelo nde tozaboy. Siko makambo nyonso bozomona na bangunza o bozomona ka ya ba ekonda ya ntumwa kosi na papa Masambukidi oyo na papa Nkusu banzuzi bango nyonso wana baza ba charlatan baza initié te na makambo oyo euta na Royaume Congo bayebi yango te. Sikoyo église kimbangiste ebimi à partir ya école ya Kimpasi. École ya Kimpasi ya ba mystère divin. Place wana d'église kimbangiste ebimela. Sikoyo na ba des écoles oyo yebanaka makasi na Royaume Congo. Siko école ya Kimpasi yango nde ya ba christianisme. École ya Kimpasi ya ba christianisme. Bango nde baza na histoire oyo ya christianisme bapesaka pa mindele po mindele bapanza yango mokili mobimba. Mais euti na Mbanza Congo, na Royaume Congo, bakoko na biso, o bazaki initié na Kimpasi, bango nde bazwaka histoire, bapesi yango pa ya mindele po mindele bapanza yango mokili mobimba. Malgré ezalaki code ba protéger ki makambo mususu. Sikoyo bokabwani ya bangunza na bakimbangiste euti na parti ya Lemba na Kimpasi. Lemba bango bazalika kosala ba publicité kolobela batu ke bokoko oya bangunza yango ndeza ya batu mwindu. Mais christianisme eza batu mwindu te eza ya mindele. Donc bokabwani déjà depuis à partir à Lemba bazali ko yokana te. Yango na tozomona tilelo. Nzoka nde makambo wana eutaka na Royaume Congo, mais siko ba école nde ezalaki différent. Ezalaki ba école ya makasi Kimpasi na Lemba. Siko bato ya Kimpasi na bato ya Lemba bazalaki na boyokani te. Mais nzoka nde ba histoire nyonso eutika ke sika moko. Bango siko lotanga makambo mususu, bango pe makambo mususu. Christianisme euti nango kati ya bakoko na biso. Mais o bande kotanga na Lemba balinga christianisme te. Yango wana bomona ka ti lelo balobaka christianisme eza biso te, eza ya mindele. Ti lelo ekobi ba descendant na ba descendant. Nzoka nde bakoko na biso oyo ya Kimpasi bango nde bazwaka histoire bapesi pa ya mindele po mindele bapanza yango mokili mobimba. Christianisme eza bokoko na biso moko batu mwindu. Eza bokoko ya batu mwindu. Nde batu mwindu bakoko na biso batangaka na Kimpasi bango boko nde bazwa yango bapesi epa ya mindele. Mindele bate yango mokili mobimba. Ata bamoni bakatolike nde bazipaka banzoto bongo. Euti epa na biso na Kimpasi. Eza ba makambo ya batu mwindu. Bango nde bakomisa yango classe. Kozipa wana nde balataka wana ba mamelo wana bakomisa yango classe lokole euta pa na bango mindele balata abongo te. Eza makambo na biso euta epai na biso batu mwindu nde ekenda epa na bango bakoko na biso bango moko bapesaka bango yango. Donc yango wana naza ko prouver bino ke makambo oyo eza basekele ebomama nde pa na biso. Naza ko prouver bino ke christianisme eza mindele te eza bokoko na biso batu mwindu. Papa Nkusu oyo asali deja ba gafe belea. Asali ba gafe bele. Azwana nombotama ya tata Simoki Mbangu. Alongola yango le 12 septembre. Akomisa yango le 9 mars. Bandeko nanga. Akomisa yango le 9 mars. Chance peka ezwaka nango pe impact te. Muni eloko lokuta ata bo force ekutika lokoza impact ata mokolo moko te. Zala na impact te. Siko bango Papa Nkusu oyo église na bango tellement que bango bazoteya bato tata Kimbangu nde basalaka diplomatie na bango. Bazoteya bato tata Kimbangu bayebi ke
po bato baya ko déranger bango te bayebisa bango ke bino bozote ya bato tata Kimbangu église Kimbangiste ezalaka déjà pona nini bokotika na église Kimbangiste te bobondelaka kuna tata Kimbangu bozosala ya bino ali yango balingaki basala ba différence wana basala wana. Vous comprenez? Donc basala ba différence wana po ba déranger bango te ba continuer ka kokosa bandimi na ndenge ba mesana kokosa bandimi. Tata Kimbangu tellement za Nzambe ayebaka ke batu bakoya ko yiba histoire bakobebisa yango. Ayebaka ke batu ya lokuta bakomonana bakopanza sango na ye na ndenge ya mabe na ndenge ya lokuta. Yango wana azwaka makambo na ye ebele akode yango na ba chiffre na ba lettre. Alors papa Nkusu yokanga bien. Yokanga penza bien papa. Nangina loba boye na dati oya tata Kimbangu oyo bongola. Tata Kimbangu akoda makambo na ye na ba chiffre na ba lettre. Alors tango yo lobiki abotama le 9 mars. Bon, ce qui tozui 9 na 3 ya mois oya botama ekosala 12. Siko soki ko banda musala na ye ndeka kodaka makambo na ye il fallait abanda musala na ye na 1912. Fallait abanda musala na 1912. Mais abanda musala na 1912 te pona nini? Po nyonso ya ye eza calculé na ba chiffre akodaka makambo na ye. Yango abotami dans le 12 septembre. Soki ozwi 12 wana na 9 ya mois oya botamela ekosala nini 21. Vous comprenez? Vous calculez 12 plus 9 et sali 21. Omoni bisika tata Kimbangu akoda makambo na ye. Yango wana bandaka musala na ye na 1921 po ezali codé na date de naissance na ye. Donc tibino bozaka balola histoire mais boza na science tata Kimbangu te. Boza na mayele wana te aza kopesa biso sikoyo. Bwana ngote boza ko balola minoka na buzo batema bwana bino mayele te bozwa mayele ya mindele botia bomona kalokwa bwa mayele bokosa ka bana bato. Siko biso to mato na histoire. To yebi très bien nde bakoda ka mamu na bango. O ayeba kike boko yiba yango asala yango bongo. Asali penza 12 ya mbotama na ye plus 9 ya mois et sali 21. So 12 plus 9 21. Nde na 21 abandi musala na ye. Bomoni. Donc bino pela boza ba perdant. Boyebe loko te. Boko kosaka ba oyo bomesana ko manipuler. Mais makambo nyonso eza na maboko na biso. Papa Simon Kimbangu kianga nazo kolisa biso na mayele ya bonzambe ba papa boko kate biso tokotangisa bino. Kodi mususu ezaka na kati ya makambo yango. Na ndenge batia date ya mars. Oh papa Simon Kimbangu abotama na mars. Sikoyo mars eza na 31 jours. Soki papa Simon Kimbangu abotama na mars alingaki asala 31 ans na prison tata Kimbangu. Bomoni. Donc tellement que abotama na septembre oyo eza na 30 jours yango wana pe asalaka 30 ans de prison. Soki tolongwe kuna tokoti na likambo bato balobaka ke oh papa Kisoloke papa dia longa na papa dia ngenda baza bana tata Kimbangu te. Pona nini bana na ye nyonso bazalaka na ba kombo na bango ezalaki na ba 10 lettres. Kisolokele 10 lettres. Dialungana 10 lettres. Diangenda 10 lettres. Pe asali 30 ans de prison pour répondre chaque lettre na ba kombo ya bana na ye. Donc c'est ça. Oh bino bolinga ko négliger. Asala 30 ans de prison à répondre 30 lettres. Ya ba kombo ya bana na ye. Chaque lettre azali ko répondre yango. Ayebaki tina. Et puis na bato pe balobaka ke Simon ezali
kombo ya bamindele eza kombo ya bato mwindu te. Simon wana bomonaka wana bandeko na nga ezali anagramme kombo wana ya Simon. Bandeko ezali anagramme Simon oyo bozomona. Donc tellement eza anagramme soki tolongoli n wana ekotikala Simon. Soki tobaloli ba lettre ya univers na o na ekta koyebisa bino nkenge, nkandu, nsona, nkonzo. Soki tobaloli ba lettre na ndenge ya 4 univers o na kolakisa bino. Donc kombo na Simon na ndenge ya vilu wana fuko kota mandombe po découvrir makamusu bien. Donc bokomona ke Simon wana ekomaka mosi. Ekomaka mosi. Mosi wana ezali chiffre 1. Ezali chiffre 1 mosi. Mosi wana soki to calculer yango na ba chiffre ekomisela biso 55. Siko 55 wana soki to vito calculer yango 5 plus 5 égale 10. Siko na 10 soki to vito calculer 0 ba kontaka yango te. Ekotikala kaka chiffre 1 mosi. Donc tata Kimbangu azali alpha pe omega et bandeli pe suka. Le premier et le dernier ye wana Nzambe kati na bato. Donc kombo ya Simon yango wana Nzambe kati na bato. Siko Simon wana ona nini e dérangeaka bino bolobaka ke eza mindele. Il faut boyebaka ke mindele bazali biso nde tosala bango. Bauta kati na biso mindele. Balangue balobaka euta nde epa na biso. Biso nde topesa bango yango. Ba français balobaka wana euta nde epai na biso. Ba anglais euta epa na biso. Ebimela na balangue na biso, ebimela na Kikongo. Ebimela nde na Kikongo balangue bango balobaka. Po mindele biso nde bato tosala bango. Babimela nde pa na biso. Papa Simon Imao ki ngani pe te yango alobaka ngo ke na ekeke ya liboso mindele bazalaka te. Mindele bayoko ya na ekeke ya mibale. Po baza bana mibale yango bayande na ekeke ya mibale. Na ekeke ya mibale ko ya na bango ti bayaka. Babimele pa na biso nde tobota mindele. Yango ato na poso moko yo mutu mwindo kokoma mundele. Mais mundele jamais kokoma ka mutu mwindo. Po to na poso ya Nzambe. Poso moko plus riche, poso moko ya valeur. Et biso toyebaka te to négligeaka. Biso batu mwindo nde toboti mindele. Nzambe a créaka race ya mibale te. Mais race ya mibale ebima nde kati na biso. Yoti bolobaka Simon wana eute pa ya mindele. Po comprendre makambo te. Et puis ezapé biblique. En wana. Tango zotala Simon en wana. Oya suka wana. O bebisa makambo. O bolobaka ke euta kombo euta pa mindele. En wana. Simon en wana. Ezali mvuala Kimbangu. Yango pe tobengi tadidi ya vwezoka. Ezaka na nzembo. Engwe tadidi ya vwezoka kwa mitungi mianzo. Ewa wetadi bweti tungulwenzo. Kandada nsona wa utu banzulu. Tata Nzambi kututondele. Yangalala. Afrika ununge ukembela. Nani wazaya jomu Afrika. Mulenda utulwa pemvuluzi. Engweta didia vwezoka kwa mitungi mianzo. Ewa weta didie titungulwenzo. Kandada ntona wa utu banzulu. Tata Nzambi kututondele. Simon eni wana izali tadidi ya vwezoka. O totangaka na Bible. Tadidi ya vwezoka kwa mitungi mianzo ezali libanga oyo ba mason babwaka tango babandaki kotonga ndako. Babwaki yango. Metaka bakomi na fondation, libanga oyo babwaka
bamoni esika oyo ekosimba na libanga wana tobwakaka nde bazwaka su libanga ngo batie yango na fondation. Donc bomona ke eza histoire ya Bible tozozonga ka na Bible po na Bible eza na histoire oyo ya libanga ba maçon babwakaka yango wana bomonaka kombo ya Simon on wana ya suka yango nde eza kode eza ebombi sekele ya tadidi avozoka kwa mitungi mianzo na mvuala kimbangu yango nde ebombi sekele nango. Premièrement sekele nango ya kombo ya Simon eza yango wana. Deuxième ezalaka na papa moko autaka bamboka oyo ya asalaka émission boye ebiti ba Mali autaka bamboka oyo ya ba Mali papa na autaka na ba Mali tango ayaka abando bona tata kimbangu atako sala ba émission ba témoignage na eleka kebele mais tata Simon Kimbangu kiangani nde apesaka ye kombo ya signification ya Simon apesaka ye signification nango mususu a part oyo tolobeli atadidi avozoka papa Simon Kimbangu ayoko pesa jeune wana papa na biso wana signification mususu lisusu na kombo ya Simon. Donc yaona isabno izaka ba anagramme kombo ya Simon topesi signification nango mais signification mususu lisusu na kombo ya Simon ezali papa na biso wana zwaka asala ba témoignage asala ba émission en tout cas natanga yango bomona po ngana kobaka yango na gardaka yango pesa très important natanga yango boyoka signification lisusu ya mibale na kombo ya Simon. Voilà totanga yango. C'est la solution dans le monde entier, en Afrique et en Europe. I yango neza koluba l'intelligence des croyants. M, signification ya M et le Bible. Manifestation du Saint-Esprit sur la terre. O, ordre dans les églises, les écoles, dans les foyers et dans le pays. Yangwana O. Soy toke na N. Les nations viendra témoigner que moi, Papa Simon Kimbangu, je suis Dieu. Pomoni? Donc, signification ya kombo ya Simon. Bino bo négligeaka ngo. Bo bakeza ya mindele. Nzoka nde nzambe ayebaki tina ya kombo wana. Yango wana natangeli bino. S, c'est la solution dans le monde entier, en Afrique et en Europe. I, l'intelligence des croyants. Comment on dit? I ezali intelligence ya ba croyants. Lokola biso bakimbandi se tovani na nzambe. Apesa biso déjà intelligence. Donc soki obombaka mibeko osalela kaina bosolo, oko comprendre to comment on a mayele moko boye. Impossible. Bato wako mokamwa. Lokola ngai la princesse de Nkamba. Na koma kana ba niveau moko boye mususu. Na koma kana ba niveau moko ya likolo. Pona soto sa mibeko na ye. Ndaza ko pesa nga mayele. Donc c'est ça, ya wana eza na I. L'intelligence des croyants. Ba oba ndimelaka ye, ba bonda ko pesa mayele wana. Soto ke na M. Manifestation du Saint-Esprit sur la terre. Manifestation du Saint-Esprit sur la terre. Yangwana bozobona Nkamba Nouvelle Jérusalem. Nzamba vandi na biso na mokili. Bandeko nanga. Tomichaka na pasi papa pona ko ignorer likamba motuya tozana ngo. To likamba munene négligence. Batata oyo. Ya bato akisi oyo. Négligence. Na kindoki bozo kolingaka makambo wana e continuer kokola. Toko bonga te. Obino nyonso pe ezaka église ki emona église ki mbangiste ba susu ba problème ba makambo ebele po esika nzamba vandi Satan ko yako bundisa tellement que makambo na ye ezui esika te nzambe moko a s'imposer akotia kaka
Batu moko boye bandoki bazala na kati pona likambo wana ya balamu toza nango ebota mbuma te. Yango na biso bakotongola ta kanda koya ko dévoiler misala ya bato mabe libanda. Po ete biso tona posa bilaka ekokisama, mais tellement batu ya mabe bazo bongwana te bilaka ekokisama ndenge tokozala kana passe. Voilà. Tozongi suka na tokoti na ordre dans les églises, écoles, dans les foyers et dans les pays. Ordre wana biso na tozu yango te ba foyer ezana mbilinga ba église ezana nka matata boyoka nezate boza ko sala kama muna ndenge na puis boyebi na bino kinkambe zali Jérusalem négligence. Pays eza koninga surtout Congo tala ba mbula banda kozozinda et bato bazana ba moyen de vivre ba mona ke bazana bango bien ba pasteur basala ba église yo bandimi baza ko nyokwama et bango te ba déjà ba fungula déjà ba compagnie na bango balela rambongo tikali wana etali bango te bazo bateke bazo kotsa biso na bowumbu to continuer to zonga na passe malembe bozo yebate ordre zate wani bozo bomba eloko motuya tozana les nations viendra omoni wana bozo boyaka wana wana sukana Simon wana les nations viendra témoigner que moi papa Simoki Mbangu je suis Dieu yango wana wana ya suka wana bandeko nanga mokili bakoya ko témoigner que ye tata Kimbangu azali nzambe. Otika négligence ata bo fini likambo ngo soki alobi ke suka likambo ko bele maboko perdre kaka po satana ko dondwa te ti na suka mokileze ya nzambe bampungu bosalelaka kindoki nyonso magie nyonso obozo kosalela ekosilaka nzambe ko détruire yango suka na bino kozala ya makasi bondoki na bino ko bima na misu ya bato misala na bino ya mabe ekobima kiframaçonnerie na bino ekobima na misu ya bato ekobima bato bakobelela bino bokanisaki boza ordre bino nde boza bien po satana aza bongo bisika na ye akotiango pena vie moko standard vie moko bien bomona ke biso awa en tout cas to bouger te po biso nde to bien nzoka nde boza kokotisa bana ya bato na lubungi boza ko bungisa bana bato nzela boza ko utiliser l'esprit na bango boza ko utiliser bana ya bato boza ko fina ba étoile na bango eza ko boza ko zo ba étoile na bango bopesa bango misala bopesa bango nini bomona nde yango wana nzoka nde boza ko bloquer bango na bampungu na bino boko bima na mpoasa tozali ko kende qui vivra verra boko mona ka misala na bino bandimi na bino batata nyonso bandoki oyo boza ko bundisa lingomba ya nzambe kaka na ba église na bino misala na bino ko bimaka na mpoasa kaka liboso ya bandimi place mususu te liboso ya bandimi maseki na mitu boko yoka soni polele bana nangai bakomona bino mpoasa ubulonaka boko buka yango boka zate standard wana continue bongo jamais. Donc yango wana tellement que bino bozana bino ba initié te bozana bino ba bricoleur yango boya komba tata Simoki Mbangu komba Simon wana boya yango okenda kopanza sango dia tungunwa atikala jamais kozala dia tungunwa jamais dia tungunwa wana bo fonda yango po boza initié te ba bricoleur komba dia tungunwa wana ezaka utaka pa na bino ana eloko te toyebi yango te tata Kimbangu ayebi dia tungunwa wana te yango wana boza ba initié te na ba mystère ya divin du Congo ba mystère ya divin ya royaume Congo boza bescro boza bato ya lokuta boza ko bondisa église kimbangiste boza na connaissance scientifique te boza neloko te boza vraiment vide boza ka banganga kisi boza ko salela bampungu yango eza ko pesa bino mo force oya mukie boza nango mais normalement boza vide
boze loko te cho bonisa église kimbangiste to yeba bino déjà bwana bino loko te po boyebi na bino science divin ya bonzambe o biso toza nango te boyebi yango te ti botiaka na bino minoko pamba. Donc oyo nde source ya église kimbangiste. Église kimbangiste eza te ke yo bapapa dia ngenda nde babanda yango. Église kimbangiste euti musika banda na ekole ya kimpasi. Source divin ya royaume Congo euta nde kuna église kimbangiste. Euta pa na école Congo ya kimpasi. Na ba mystère divin école Congo ya kimpasi na royaume Congo. Et puis, ba mystère nyonso bozomonana eza codé na chiffre 5. Chiffre 5 ezali nzambe. Ye moko tata kimbango. O to bengi pakundungu na mandombe. Donc 5 wana ezali tata kimbango. 5 ya carré ya mandombe. O église kimbangiste ezalaka codé na chiffre 5. To calculer. Tata kimbangu soko zwi kombo na ya kimbangu. O calculer yango ba chiffre ekobimisela yo 77. Soki pe okomi école o tozobenga ya kimpasi okomi kimpasi ekobimisa pe ka su 77. Soki okomi lisusu éternel ekobimisela pe ka 77. Mais sikoyo to calculer nde ya kimpasi po boyeba ke église kimbangiste ezali euta déjà musika banana clique na bango ya kimpasi bakoko na biso ya kimpasi école wana ya kimpasi soko tozotanga tata kimbangu komba tata kimbangu ebimisi 77 chiffre kimpasi ebimisi 77. Alors to calculer kimpasi ebimisi 77 lettre. Kombo ya tata kimbangu, kimbangu, ebimisi 77 chiffre. Kombo ya kimpasi, so komi kimpasi, ebimisi pe 77 chiffre. So zui 77, ozui 7 plus 7, ekobimisa 14. Na 14 wana sous ozui 1 plus 4, ekobimisa la 5. Donc, église kimbangiste ezali codé na 5. Sika nzamba vandi. Pas kundungu. Pas kundungu. C'est le Dieu créateur sur la terre. C'est Dieu créateur sur la terre. Tata kimbangu. Ye moko vandi kati na biso. Yango wana biso tozali codé. Église kimbangiste ezali codé na 5. Ezali pouvoir. Ya mutu mwindu. Iboba mikati na biso, evandi na biso elongo. Siko chiffre 5 wana, elingi koloba. Tata kimbangu, na mama mwilu, na bana na bango bisatu, nde esali 5 wana. Siko na 5 wana, telma, makambo ya kimpasi, makambo ya tata nzambe, o biso tozanango, mataka ba niveau, et bon wana ka bandenge bele soto ke na bible okokuta ata soto ola botozonga ka na bible po bible eza ya biso nkolo yesu bayelie mapa 5 na bambisi mibale bozomona bayelie mapa 5 na bambisi mibale ça veut dire 5 na d ngai na zwaka révélation na yebisa bino yango déjà trop bayebisinga pouvoir yankolo yesu ezali codé na 52 degrés. Pouvoir yankolo yesu ezali codé na 52 degrés. Donc 5 na D. Biso sikona mandombe totangaka yango 5 ezali nzambe, D ezali mutu ya kari. Yango na tielaka bino mikolo nyonso. Makambo nyonso ebombama na église kimbangiste. Po esika pakundungu ye moko azali nzambe kati na bato 5. 5 wana pe kaka so tali na maboko ya miso ezaka 5 non makolo 5 continents du monde. Donc siko na mutu nango ezaka kaka ye moko tata kimbangu avandi kati na biso makambo wana nyonso ebombami kaka l'église kimbangiste. Voilà donc
moya mpasi kimpasi wana bozoyoka euta na banda na tango ya Adam tango balongolaka ye kote ayokaka pasi alobaka pasi na mpadi donc pasi oyo ayokaka na ko expliquer na kozwa tansu te po émission ko musika na ko expliquer na ndenge ya mandombe mais na mdicho en tout cas tellement que émission eke musika makasi nazo soteka ba parti wana yango wana mpasi wana oboyoka pasi euta kuna yango yati na kimpasi na click ya kimpasi wana ezali ba oyo bayaka pona koniokwama ba oyo lemba ezala ngo bangunza o bayaka pona ko souffrir te do ba balingi vie ya facile neti ba otozo mona abomi mutu akomosa l'esprit na ye bazana ba mpungu na bango isifi bazwaka ba mbongo ba vivre vie na bango ya bien bango balinga pasi te bango nde bato ya lemba balinga pasi te mais ba oyo bayaka pona koniokwama nkolo Yesu azalaka na click ya kimpasi nde bomonaka babaka kai na ekulusu mama kimpavita na click ya kimpasi nde bomonaka batumbaka ye tata kimbangu pe aye ye pe na click ya kimpasi ayiko kota 30 ans de prison ba o nyonso baniokwamaki bazaki na click ya kimpasi ya mwana kimpasi wana soki oke na kati ya nkamba ezali codé na chemin de la passion. Chemin de la passion wana ezali kimpasi. Nde ba koda yango wana eza na français bomo na ka chemin de la passion nzela tata Simon Kimbangu atambola. Donc euta déjà na royaume Congo na tango ya kala. Kimpasi yango wana kititi na tango tozana ngo. Yango bomo na bato ba église yoyo balingi vie ya bien lix kimia baza poser siko biso tellement que tolanda nzambe na biso pona to nio kwama poto ko batina suka ya likambo yango tozaka ka na click na biso ya kimpasi. Sikoyo soki totali tozo isemna ke nkolo so ya biso ni bozo comprendre te totala na ba oba sambisa ki bango oyo asambisaka nkolo Yesu kombo na ye posu Pilato boyebi me kombo na ye eza wana te posu Pilato mindele nde bacha kombo ya Pilato wana kombo na ezalaka ndoluvwalu madiata ki Pilantu ndoluvwalu madiata zalaka juge moko très méchant donc Yesu ba yeko peseka rapport ya mutu mbala moko abomiye akatie mutu donc ye kuta zaki matata siko bato bandoko loba oyo mutu wa ndenge nini ki Pilantu azana mutu wa ndenge nini o mutu wa ndenge nini yo donc nde adobenge ki Pilantu ndoluvwalu madiata ki Pilantu nde tamba yoka bomba che kombo ya posu Pilato sikoyo aza italien na ndenge batata basaba ba protéger ka likambo na bango eza ba cryptogramme pona ko protéger likambo na bango donc aza italien juge o asabsaka mama Kimpavita aza italien Bernardo de Gallo oyo asabsaka mama Kimpavita aza italien juge pe asabsaka tata Simon Kimbangu italien De Rossi ye pe soso italien donc yango ozomona ke bango nyonso bazaki ba italien pona ezala soudé na likambo na bango ebandaka kala na ntango ya nkolo Yesu ezala soudé ezala ya kokabwana te me bato bakokanzaka ye nkolo Yesu aza ya biso te wana bato ya lemba babandaka mabe opasi oyo biso tomonaka oyo bato ya lemba nde baluka yango po balinga koyoka te balinga koyokela bato ya ekole ya kimpasi te bango nde bayaka koniokwama pona yo moyindo yango na likambo yango eza sekele bayebi kaka histoire ya nkolo Yesu pona nini kasi bakimbangisi ti lelo batanga yango kaka ke eutaka na Israel yango na yebisi bino ezali cryptogramme bango moko babongisa yango bongo po ekomplikaka mitu ya bato baza babebe spirituel lokola batato bomona baba bebe spirituel bayebi makambo te yango wana baza kotambwisama na ndenge na bango siko soki bakoki comprendre ke oyo tosala bazalaka bongo oyo tosala bato baondimela biso te bakomi koyiba mayele mo soko toyeli bango boye ndenge na ye na histoire boye vraie histoire bakoki kokoma ti place bayibelaka mayele ekoma bango nde baye nango vraie histoire mpenza biso nde tozalaka nango nzoka bango bazalaka nango te bayebi eloko te baza koapprendre kaka epa na biso yango wana bangomba na bango mikolo ekoyaka ekokomaka molili
pour éclairage ezaka na nkamba Nouvelle Jérusalem esika nzamba vandi nyonso tomona wana ya nango na eloko te yango wana bandeko nano ke musika te nalobi vraiment mingi souffle bimi musala ya tata saluki wave wambi diampase wave wakwa bana babantu bamwena dio pasie bakila dio lusa kumunu kwa fumwa salwe. Donc voilà, merci beaucoup na bandeko ne so balandi ngai ko partager émission vraiment to monani à la prochaine. Bye. Mabota bamoya koluka ngai nzambe Baiki bangu nalongi mokili Yemo ebele nemo banda Baiki bangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Baiki bangu nalongi mokili